Bonsoir à tous. Bonsoir. Votre attention s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir encore. Rosa Malili, bonsoir. Batou Bazana Arrêt. Ya église Bayo Kabiso, bonsoir. Remettez la patience Nabino Mo Maboko. Merci beaucoup. Nako présenter vraiment sincère excuse parce que il fallait quitter au bandato dépasser vraiment ma cassie, mais il avait qui indépendamment il y a volonté nabiso parce que la télévision tolobaka, la télévision, la technique est la femme la plus capricieuse. Cela veut dire que technique et à la caprice nango oyo à tous ans prêt au sala musala et qu'on peut compliquer yo. Donc, tozawana pour la robanda déjà cérémonie na biso ya pourquoi les vraiment dans bino temps mingité parce que toza déjà na retard. Alors boye bibiso nyoso ndenge toza réunis à l'occasion ya eloko moko ya motu ya oyo mingi batu bazara na ngote. Est-ce que na kati assemblée awa ndenge tozali ba mayele ba mama mayele ba papa mayele baza ba mama mayele na ba papa mayele baza. Est-ce que moi quoi koye bisabiso eloko esangisi biso na poko lelo? Bon ngana na moi 5000 na mo na pocha. Oh esabiso ka elo esangisi biso na pesi yango. Mama yaka esabiso. Yako ebisabiso bo betele maboko bo encourager ça vraiment facilité mutu aloba. Bo betele maboko ti le temps azokoma bo betele maboko makasi. Vraiment, si le temps maman comme maman, la Bible est vraiment faible, dans le temps de ralentir, on n'a pas vraiment. Bon, ça m'a beaucoup comme bonsoir maman. Le micro pour bateau pe bazal c'est qu'on a bayo. Bonsoir. Bonsoir. Comment nani? Maman Elisabeth, est-ce qu'on connaît bisabiso et le roni ne sangisi biso na pourquoi lelo a? Et là, c'est sur la plombe, c'est une fondation dans la Bolingo. Oh, mettez la maman Maboko! Voilà, maman le bib, avec tout le respect que je vous dois, je vous prie vraiment de vous tenir debout pour t'honorer. Oh, Ezali Bongo le Sambo. Fondation Congo tozala na bolingo papa batela président Jackson pese mayele ya kokamba fondation lokolo pesa ki konzi Salomo Maxele Mikolo opese bozwi oya ko salisa ba oyo bazali kona basi bakofele bimali na ba mama bana oyo ya bitike nzamba lola batela ye Maxele Mikolo opese mayele oya ko kamba biso obanda na biso de bandeli ya makambo to suka osukisa na biso na kombo na Yesu amen amen obete nzambe maboko makasi. Voilà toza na église ya Solomé toza na kati ya fondation Congo tozala bolingo toyebi bien parmi badi commandement o nzamba apesa biso ya motu ezali linga moninga na yo ndenge omilingaka donc ya motu ezali bolingo. Voilà. Donc, ezali bongo maman raison oyo il faut to betela nzambe maboko pote ya motu ya wezo sangisa biso awa ezali bongo bolingo. Alors pour la petite histoire nako présenter les bino fondation Congo tozala bolingo pona ba emisusu o basa ba membre te na kati ya fondation nazomeka quand même kopé sabino histoire ya mukie o etali bongo fondation Congo tozala bolingo. Alors Congo fondation Congo tozala bolingo ndenge bo uti koyoka epai ya maman o ya kopé sabiso réponse a on a tikali na fondation Congo tozala bolingo ezali coordonné et par le président Jackson Mbala. Alors président Jackson Mbala jour moko alali na butu wana ezali solonga na obetela bino na mesana ko beta masolo bo comprendre ngai
Alain la butu aloti wa ebisie papa il faut sangisa batu ote ya bango bolingo. Ko sangisa batu te ya bango bolingo ezate na ndeti ya église faut ba ya kotia mabonza faut ba sala boy faut ba sala boy. Donc yo il faut tia loboko na poche pour sala nini osunga bango. Alors ça fait déjà 12 ans que Fondation Congo Tozala Bolingo ezo existé. Fondation Congo Tozala Bolingo eza kaka na Kinshasa te. Fondation Congo Tozala Bolingo eza pe na ville ya Mbujimai, eza pe na Congo central. Alors na Kinshasa à part commune ya Ngalema, Fondation Congo Tozala Bolingo eza lisusu na commune ya Ntiele. Alors Fondation Congo Tozala Bolingo ezali présidé et pas il y a président Jackson. Mais azalaka ye moko te nde babi mokumba ya monene bamemaka yo moko te et puis musapi moko sokolaka elongité. Alors président Jackson azali bongo accompagné na batu o na kotanga awa soki bazali na osenga na bango batele makaka ndenge baza kuna parce que d'un moment à l'autre ils vont aussi monter ici sur scène par ozala bongo couronné pote moninga malamu azotambola na yo elongo. Il faudrait de temps en temps ko pesa ka merci pour pesa ka pe lisusu makasi akoka ko continuer ko tambola. Il s'agit du vice-président monsieur Salomon Poyi que j'ai pris de s'élever s'il est parmi nous. Voilà, on me fait signe que le vice-président n'est pas là. Et la secrétaire maman Godé Aloumé. Voilà, maman secrétaire Yewana Bobete la Maboko. Na mosala moneno azosala na kati ya Fondation Congo Tozala Bolingo. Voilà, mais maman Godé Aloumé azali bongo assisté et pas il y a monsieur Stani, il est parmi nous ici. Non, il n'est pas là. Et trésorière ezali bongo maman Tété. Wana ezali équipe oyo ezo tambusa Fondation Congo Tozala Bolingo. Alors, eloko ya motuya o esangisi biso na pokwa lelo. Ezali eloko mingi na kosenga na bino ba maman ba papa bozo ka biso bo cultiver yango et ko sala vraiment bien makasi. Ezali reconnaissance. Reconnaissance batu mingi bazalaka nango te. Président Jackson jour azwa ki likanisi ya ko créer fondation oyo azalaki ye moko. Mais lelo soki fondation ekokisi 12 ans ezate po azo continuer kozala ye moko. Eza pona batumi balé spécial oyo tolingi to honorer lelo na pokwa oyo ba nzimaki ko accompagner ye. Alors bo serrer ba ceinture na bino pona ko dénonce na lobango siko te donc bozala na patience. Vous à la patient et patiente en tout cas. Ezali bongo oyo esangisi biso na pokwa ya lelo. Alors avant de continuer, avant que le président Jackson Amata nako senga bongo na ba professionnel ya Ngalema bako bakotambusa biso quand même na musique ne bozomona awa et ben instrument nyonso ezali ezate pote bango ba yemba et puis balakisa biso de quoi ils sont capables na pokwa lelo parce que est-ce que ba maman fait bazar maboko pour la chanson mbala pour monter à la Bolingo maboko pour na bino moko betombo la maboko on a ça Congo Tozala Bolingo de chanson mbala wetu. Papa sociale aliaka na baye moke ye asuaka kabola kana fondation Tozala Congo Bolingo biso na sana simana yo papa sayo mabako yo kedese ni betongo chafana balanga ye papa bobote Sengi na ba partenaire ebele Bala sena sima ya Jackson mbala wetu Baseba wanye Mba mama fefe bisona sona sima kasona mbala Ba opala pe mofeli Na tipo Jackson mbala Moto mako malamwe Baba sociale Ba vraiment na kolela Fondation Congo Tozala Bolingo Bifana so Nasima Tofale mbala Tukela kumiseye
La Bible nous dit que c'est lui qui partage, donc qui donne aux pauvres près à Dieu. Alors, avant que na benga président Jackson, je vais quand même saluer la présence de la délégation FM. Bomibete la maboko, délégation FM Télévision. Voilà, merci beaucoup. Ma grande figure, il y a Télévision Fondation Maloua. Et je signale aussi la présence de quelqu'un de très spécial qui est avec nous en ces lieux. Il s'agit de l'artiste Coco Seigneur Bobetele Maboko Makasi. Voilà, et la délégation Mandico Télévision aussi est représentée. Et Bilognon, on appelle Sibino Mote vraiment. Alors, Torotele Mabiso Nyonso, Tobeta Maboko, pote président Jackson Mbala, Aya Amata, ici sur scène, après Sabiso, moi Maloba, et Kosa Biso, bien Makasi. Alors, Tobeta Maboko Makasi, si le temps, Papa Jackson, A Poussana, Maboko, pour la moto, Oya, A Sangisi Biso Nakati, Dapoko Lelo, moto Oya Zosala, qui est fondation, Komoto Sala Bolingo, et fonctionner. Aussi koyoka ba professionnel yangale mabalobi azana ye na mbongo te nempe bozo mona ye azane pe na mbongo te azane pe millionnaire te moi encore député moi encore sénateur azana ye pe politicien te mais kaka na moi mukie o azala nango dans l'entrepreneuriat parce que il est vraiment dans l'entrepreneuriat asala moi ba business na mukie na o aganyaka alingaka toujours ko partager yango na biso nyonso oyo tozali awa o azana kate sika o alobake nana lia mbongo ya président Jackson te sika ete butu nenezo inda boye e inda likola mutu na e voilà donc ben avec tout le respect nous allons appeler le président Jackson de monter ici sur scène pour appeler sa biso quelques mots et pour permettre au biso totambola na yango obeta maboko makasi pour la président Jackson maboko makasi pour la mwana mobali ya pembe oh samba kota babungite na ndaku maboko makasi pour t'encourager papa. Voilà, il est là, n'a concédé quand même un micro dans la pour appeler sa biso oyo ezali na moté manaye oya bombeli biso oyo sangisi biso na pourquoi il y a lelo. Président Jackson. Merci Seigneur. Merci Maël Lazare. Bandeko mbote na biso mbote lisusu avant to fanda to telemananu vraiment nayebisaka nzambe ke merci na nyonso ekomelaka nga lelo mpona nasala manifestation malamu me nzambe azokomisa nga kaka na posa ya kolela na posa lisusu ya koyoka motema pasi soki eza volonté ya nzambe esalema ndenge esalemi wana mais soki eza volonté ya mutu un jour biso nyonso bakosambisa biso okoyokana kaka président tokoyokana kaka pote yo lobi bamama na bapapa bafandi awa baza ya yo te baza ya yo donc il faut toyokana ebongo te voilà bobeta lonu maboko mpona bino moko à part maboko oyo bobeti mpona bino moko beta lisusu maboko mpona président Jackson voilà na Kinshasa oyo nga nalobaka soit dans RDC il faut zala courageux pour ozwa place parce que nyonso eza ya motuya mutu moko te ayaka ye zwa oyo ya motuya yango ozwa te yo moko faut ça la preuve ya courage alors tobetela lisusu courage ya président Jackson maboko makasi merci beaucoup voilà président Jackson a lobby a na surprise pour na deux personnes au ba eda na vie c'est pas facile aux otambola boetune personne biso ba totambola toyebi aux otambola boye aux eloko te oyo ba artiste mo ba loba aux
nani na mboko banda Congo ezala Congo za nani on aza avocat ya nzete voilà on les qui juste ka poto seka mais na sabino ezala facilité mutu attendre yo loboko tant ozana nous et le côté la plupart des cas les gens viennent vers vous vers nous kaka on komi mutu ah za tel aza mwana ya sali déjà boy wana batu baye mais quand tu n'as encore rien ça a toujours été difficile vraiment pour que Batou accompagner yo. Alors surprise wana ezo on a prêt à bimisango déjà président on a prêt bon na lingi na loba na lobi boye na yoga Batou na nga elo moko na émission na lingi na répondre monsieur le journaliste au côté le malikolo pour yo loba français mingi alimbisanga na loba na lingala na lobi boye les seules personnes à tout nakanga au kobala mkolonyi boyebi mutu no batu na kangas na yebisi batu boye 2025 biso nyonso tokutana na pante na lakisabino fiancé nanga fiancé nanga ça va merci le journaliste na répondre merci na ça prêt avant na la prêt na benga mama Kodé ya kanan telemana liboso telemana e bandi déjà to livito suka eh bandi et maman vraiment bolimbi sabatu misusu bazonyi pona air bo bazalaka yanga te bomonyo ya telemili boso a secrétaire mobimba zanda mbute anda mbute boyoki pona fondation yende titulaire ya ba fondation nyonso sikoyo mama Kodé oza capable to sala bango surprise Maman Kodé alobi aza prêtre féminin ya prêtre ezala prêtresse on a féminin déjà masculin des prêtres ok français de mobulu fort ok nalingi madame Fifi na monsieur Patrick na banzi que monsieur Patrick va présenter Pape Moutou maman nanga avec instrument bo compagnie biso boya nanu madame Fifi bo tele masko ba mona bino madame Fifi na monsieur Patrick bo tele mananu vraiment beta maboko pona ye beta sango zo mata vraiment honorer motola lokola ngai muto azanga tina muto yaki na ria bo mata boye bo mata likolo muto azanga tina lokola voilà pour la petite histoire madame Fifi elle est journaliste engagée des formations et des professions na télévision Fondation Maloua elle est mère d'une famille donc que quelqu'un l'aide en tout cas comprenez les femmes on est comme ça on a toujours maman pardon merci bon oh nanu na pesa nanu secrétaire na ngai ça va maman félicitations bonne patience obeta maboko makasi nalingi naloba boye avant baya na surprise na bango ngai Jackson mpo na bango nakozela te mokolo bakokufa nde nakende na fleur papa nabanzi bien ke matanga ntango ebandelaka mpe makangisi ya congolais mpo akende oluka Versas ayalakisa baninga na matanga tika ntango boza na bomoi tika ndenge Nzambe abombeli nga bino boye lelo oyo soki na telemi na afenyi lutunu
na organiser manifestation oyo Jackson Mbala mutu apamba Madame Fifi okotikala na motema nanga toujours okotika ngai soki nakufi na otikala testament na mwana nanga mokolo na obota kekangisa ta mwana Madame Fifi moko. Monsieur Patrick nazo sala théâtre nazalaki na pantalon te na kilote mais na luka ba filmenga tango batu babanda koseka ke kutu mutu a théâtre ngo ayebi kosala théâtre te yo banda koyoka soni te ponanga pona kozwa image ponanga à chaque fois obandaki kolungwa pongi pona o monter film nanga tango bandako yana ndako eloko ya liboso na bandako yebiso papa nanga yekosimba nazelaki moto akabelanga 10 000 francs apesinga te eloko yebisaka nga Jackson na ozala pembeni na yo un jour okokoma moto munene na mboka ya Kinshasa nakutana na ba chef oyo bato nyonso bayokaka bakombo wana na bude ba gouverneur parce que ceux qui imaginent yo te nalingana koma oyo naza nango te naza reconnaissant vers vous esili awa te mpona na reconnaître bino soki nzambe akopesanga makoki nakotelemisa mutuka ata na niveau ya palais du peuple mpona kosala bino don mais nzambe azwa mitema na bino nanoki te olimisa ngai Tana Nathalie eloni na kosala so ina pesi bango mbongo bako futela ngo pe atandaku bako sombela bana provision e kosala nini soki to pesi bango mbongo soki basombeli bana provision e kosala nini Nathalie que un jour nini bako banda ko tala bakanisa peut-être que eza place moko ba honoraki biso yango na lobi na bengi na ba maison moko ka ndenge za ambassadeur na lobi salela nga ba pote moko boye koki kokokana na bilongi na bango po bato balobaka ke tokomaka bato ndenge basalaka boyoki nga mais ngai a part muto asala mutu mususu lokola nzambe muto ya kopiaka mususu na ndenga normal azalaka te boyoki nga alors lelo oyo na motema nanga natala nanu tumwa eloko oyo Madame Fifi pour la reconnaissance na secrétaire nanga botala nanu musique est-ce que akokana ye Peut-être na maboko. Est-ce que akokani na ye? Est-ce que ça y est? Et ça y est? Oh.
Maman, Ezayo? Ezaye? Te, bande konanga boti kokosanga na kozala na sali erreur. Mabe na biso ba congolais soto ke ate pas député. Ata alobi mabe bino bozaka umela papa. Ya omona lelo ba komo kosa bino pamba pamba. Est-ce que maman oyo Ezaye? Ezaye? Ba papa, est-ce que oyo eza journaliste? Ezaye? Madame Fifi, photo oyo Ezayo. Balukela kango soki muto akufi. Kolela te po nga moko na koya olela pa. Ngai na zelite okufa. Pona na yana tela yo photo na tombo na yo. Na zelite obunga bana na yo balela bayebisanga président Jaso tozana mama te. Pona naloba ke bosalela ngai image ya mama na bango. Mais lelo na yebi ke oyebaki te programme oyo. Image oyo soko ofandi na ndako na yo na bana na yo yebisa bango ke boko malokola nga. Botalaka image oyo eza musala malamu na sala. Ofilima ba député, ofilima ba ministre, ofilima ba tunyonso. Mais lelo mobola moko azokangisa ko remettre image. Caché na biso ya fondation Congo tozala bolingo. Ezala souvenir na ndako na yo. Ezala pe souvenir na mitema bana na yo. Koloba ke bana na nga botala mama passer atiki biso. Atiki mutuka ekatana. Atiki boutique atiki maison. Akena eloko te metoko sombela ye ka cercueil. Mais na bolingo nyonso asalaki na bandimi na ye. Yango etikali gravé na motema na bango. Tika lelo soki secrétaire na ngazo soki solo porté oyo. Elukela yo esika na motema na yo. Merci beaucoup. Topeta na maboko tango zozo bisa. Tango zozo bisa topeta na maboko. Merci maman. Esa lo bien makasi mama na ngai. Merci. Yami bale. Papa pona monsieur Patrick honorer pona ko souvenir bola masali na kati na biso. Yango na zozo ni sapote oyo na maboko ya secrétaire nanga apesa yo pona opesa ye oyebisa ye ke ayebisa bana na ye tozala bolingo leki nyonso. Merci beaucoup papa. Alors bomoni ke cérémonie na biso lingi koma na suka. Papa nanga tika na benge papa. Merci ba maman, ba papa et la fondation Congo tozala na bolingo. Merci d'abord na présence et puis pour la patience Nabino. Président Jackson, vraiment la main sur les cœurs. Non, loba, neba loba relora muki mteko tarana lisu. C'est vrai kotinga. Batba monima ya misu ebima. J'ai dit c'est vrai. Et le romken de mteko tinga la lisu. Merci. C'est moins significatif, mais et le bien belé pour l'anga. Ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Donc j'ai compris que dans la vie, il faut deux fois être reconnaissant là-bas, tout ça important. C'est vraiment un message oyo. Non, kokata olubate, c'est un oyo commune à Maïté, au commune Nicolas Liban. Merci vraiment. Je dis merci parce que alors merci. Fondation Congo tozala bomoko na moko président na likanisi ya koyeba kopesa ingénieur Patrick Kitoko na éviter na benga ngo cadeau na benga ngo souvenir to na benga ngo nini parce que rabi to filmera ba tubele to l'extra pe ba tubele la TV na opeta musu lelo ba zala niveau koleka oyo zala mais ba raisonner biso na ba niveau te vraiment na Congo ingénieur Patrick Kitoko pe na Congo ya Central Télévision to pesi merci na nyonso sali na ebike nzambe akobatela yo esuka na biso te ba o pe ba sunga yo na bandenge mususu yeba pe kokanisela bango. Merci vraiment.
pourquoi les lots. Alors, cérémonie, ma presse de Bino, et puis protocole à Koya, comme on a vu d'un moment à l'autre. Entre les Alibongo, Malamu, et l'autre l'équipe Bolingwezate. So, vous avez un Bolingote, Atamai, Okope, Samuningate. Voilà. C'est bien. Merci. Merci vraiment. Azuma empêchement, dans votre équipe, pour nous représenter. C'est bien! Ok. Nous m'amène à tomber. Voilà. Ok. C'est bien. C'est un moment de soirée de mettre un coup de Saint-Esprit. Pour nous faire ça, vous dire vous tentez, maman. Soudain, quand on fait du pendant, on dit où? Ah, si ma boîte est patoyée, si ma bonne est patoyée, quand il est bon, ça donne du pendant, la ligue de BCFC. Ingénieur Couture. Ingénieur.
C'est comme un temps en bois. Bateau va aller en bois, tu vas aller là. C'est ça,